Merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous avez tellement ébélé. Il y a Kolanda Magazine, Nabino d'actualité. Solo la plus, Mokola Lule Bandi, Mbote Nabino. Naizine plastico de sol na commune limitée Mokola Lobby moto monene et puis la kini nezalaki à la base y incendie wana yebane noté fiston pero azaki kuna pona bino. Sous l'œil impuissant, il y a des sapeurs-pompiers, il y a ville, il y a Kinshasa, usine plastico de sol, na 12e rue, na commune limitée, et Zikaki entièrement. Ndenge kaka bozali komona boye mapata échangeaki couleur milinga na ndenge ya kusakana te po moto ezalaki makasi na ndenge ya masekiti. eloko esali ya po moto oyo epela eza bango moko banda ekosude na kati si bazosude bamoto ya badeshe ya bagister nde etrafise moto oyo abengi bato baya koboma balibane baboyi bato bakota ti omoni moto oyo ekomi grave boye banda 10 heures to bandaki 10 heures ti heure oyo moto ezosila kaka te batie sandi oyo tu ezokoka nango koboma moto te yango basala eloko moko mpona bamoto oyo esila bandako ya bato yango oyo awa nyonso tu eza ya kozika tozoyeba te eloko nini yango ekobokobokola biso moto oyo kwani balibane baboya bino bokota na kati baboyaki mpona biso bakongole bazalaka maboko milai bakoya koyiba na kati yango baevitaki bakongole bakota na kati ti sikoyo moto yango ezopela tozoyeba te eloni tokoki kosala yango totiki bango banda 10 heures sikoyo tozokeleleza 15 heures tokoloba nini tozotala kaka nde ezopela tala bukumesa limete deja ye amoni tozoyo tozela maloba na ye soki alobi ale nde tokoyoka maloba oyo ya koloba ti siko moto yango ezopela bandako bato yango ezozika ye moko aza signataire azomona asala quelque chose mpo bamoto oyo nyonso esila mpo bandako ya bato yango ezozika tokoloba nini beati esandi tu ekotya bama esili tokoloba nini na suki na nga lelo kosuka koloba ezalaki na suki na nga wana ezalaki ebandi na société ya plastique bazosude sikoyo basystème bazosude tiyo ntango basude tiyo ale nani eloko basudeka wana ale ebandi moto na plastique usine esiki ale komiti na bandako etage ya bato situation yango wana donc toyeba ti sikoyo agister aza kuna deja babombi ye na bato ya sécurité abombi ye baboya déplace te biloko asudaka na bamoto na wana andosude moto na wana bamoto wana mitana nesodaka na nini yatika esi nande bandi muke bamata beba te mindele paye bana bamoto suku lelo te moto bandi muke ajita bazosala ne ajita na suka moto bandi ya makasi esandi moto bandi ane ajita moto moto bandi kobanda na izini bakombie baye babomi moto elongo nezine etamboli eyesuka ye awa yango esongi bakatisali etuakoyo yango tupepela moto ezwaki lisusu usine ya mortadela ainsi que entrepôt ya agro sol sarlu mbala moko moto bandopela oni kunga bato bazolo eza usine ya plastique esalaka babiloko bakantine tusa biloko ya plastique donc banda proposa tozoko courant kaka courant mais banda 8h30 ti sikoyo alors bakantie esande yaki mibale ezokoka kaka te nde babengi baintervention ya bacamion mélanger oyo mai kuna ezosimbaka te nde bino bomomona nde kuna ti sikoyo kaka moto yango ezopela makasi
banda ba 8h bandi wana jusqu'à présent pour éviter ce solution mo ezaba ba charpente wana ba luka ba bilongola yango après ba boka ndemba ina kat parce que intervention mo ezate o ne ba ne oignon so mo ba kima na kasa. Merci. Awa il faut pe ko notifier lenteur ya ba service anti-incendie oyo bazwa ki temps ebele pona koya ko intervenir. Puis difficulté embouteillage, mais de Foxaki, donc on met sur place pour intervenir. Là, il y a 4 engins en ville à Kinshasa. Autant on sur place. On a un engin lourd, il y a 16 000 litres. Oh, et ça, on s'en suppose. Mais bango moko batasosina babike babandaki d'abord bango moko bokuti pe musala bango basali. Bon, batasosina babandaki babenga yango prévention na extinction. Quand on monte dans moké, bamekaki koboma, baza ba expert te. Quand on meki koboma simbaki te. Depuis ce temps que ba expert, ya vila ki chasa ba s'appelle pompier, yango te pona ko intervenir koboma moto wa. Ya ganini? Juste après, numéro 1, il y a la police à ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a quitté na terrain pour s'enquérir na situation. Juste après, incendie au Ravajaki, usine Plastico do Sol, Mortadella, paix entrepôt, ya Agrosol Starlou, commandant y a la police nationale, y a ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a quitté sur place na commune limitée pour s'imprégner na situation oyo et c'est quoi qui commune limitée mokolo ya lobby. Bilan provisoire etalisi ke ata mutu moko akufite kasi ba important dégâts matériels ndezali enregistrés affectant même ba habitation ya pene. Général Blaise Kilimbalimba asukisaki descente na ye pona kotalisaki ba enquête ekosalama pona kolandela pe koyeba origine ya incendie oyo, ensuite nde bilan final ya ba dégâts matériels ekoyebana. Dossier à suivre. Na commune ya Ntsele bakangi mupiku ya bakulu na la police esalaki musala butu bozwa ba détail na reportage oyo signé Israël Lombuyi champion play. La police ya commissariat urbain na commune ya Ntsele esalaki musala makasi lobeleki esika wapi bozali komona ndenge batie maboko na bande ya ben civique oyo bazali ko terroriser population ya commune ya Ntsele. Yomdo ya revolver na mbeli. Imaginez que misusu bakangi bango na minduki na maboko oyo basalelaka ba crime na bango. Tangu azwaki maloba numéro 1 ya commissariat urbain ya commune ya Ntsele atalisaki boye. Bitumba toza mon quotidien et comme bitumba mon quotidien lutte contre les civiques pour ba benga mingi bakulu. Alors bango le rôle a intensifié action na bango. Nous avons intensifié la stratégie. Donc tu comme qu'on surprendre. Les attaques tu planifier ton sable. Parmi ils il y a des policiers aussi. Sont en contact avec Bakulu.
peut-être il y a un neveu dans sa informé. Donc, tu vas au sein de moi. Non, mais tout ça, par exemple, dans le cas de maman, maman, il a même tué. Tu vas dans le cas. Mais tant que tu as interpellé, maman a le dit, beaucoup de mangas pour le mois. Ce que moi, c'est parce que je n'ai pas de moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman a appartenu à l'écrit. Donc, les gens vont entretenir le phénomène. Alors que tout le monde dit clairement, ce qui chaque parent a bondi que Koulouna et Zalana, famille n'a été. En tout cas, à 90%, tu vaincre le phénomène. Mais ce qui est que Koulouna, c'est le gouvernement, c'est la police. La chose va se coller ma boque. Alors que non, moi, je n'ai pas comme Koulouna. Moi, je n'ai pas appartenu à la famille. La famille, il faut assurer l'éducation. Accueillir les enseignants. On peut pas continuer. L'État n'a pas joué rôle. Mais il y a mon botte se coller ma boque. Bino, les journalistes. Bateau, bino, tozo, la terre, Koulouna. Mais tout n'a pas bango. Akuna na bautawa. Bautawa na planète Moussous, non. Les Koulouna, ce sont nos enfants. Il faut que chaque moboti aille à cœur, n'a pas l'effort pour n'a zéro Koulouna nanda. Voilà. Effort, on a ce que ça fait, na moutounios, pour convaincre le phénomène, on a facilement. Mais, moutaza na moi la Koulouna, ma journaliste baleki, awa la police ezalaka te, awa la police, oh tozaki na bango bayebi que c'est depuis hier. Que si qu'on a zongi na te kapoto kana ba et tu interpellé ba vrai wana ba kokoma na message judiciaire et ba retenir musique on va pas le protéger. Ah oui, longo nyamingi esengeli ezala kaka boye po na kolonga phénomène Koulouna oyo. Eke yo. Général. Misala déjà na route Kabambare bandaki population bazali ko sepela po zali ko beta madada reportage ya Fiston Pero. Ekomaki to penza po na misala oyo esala matozali awa na veni Kabambar batu balekaka awa bayebi degré nzela oyo ebebaki mutuka ebandaki susu koleka awa malonga te nzela ekomaki mabulu balaki epai ebongo bakanivo kutu koloba te emonanaka lisusu te kasi lelo oyo misala ebandi deja kosalama motif ya satisfaction pour la population. Nzela oyo faso ekomelaki na ndenge tomoni badaki mosala oyo fale continue nzela eza molai pene bebi kobanda ti bo marché ti huilerie nzela eza ya kobeba me lelo namoni mosali bandi kosalema na bandre na biso batanke ekoti me mosala oyo ekende pena ntina suka po biso bana mabele oyo tozala appuye na mambo ya misala ndenge tosalema tozala totala misala bafoti mpe ezali tobanda koloba namoni na suki wana tika koloba eza te me batanki longo eye awa mosala oyo abongisa biso nzela baprince baminda epela éclairage toza na centre ya ville jamais tokozala longola bato baza na mboka te longo asekte ndenge namoni badanke ye tozala tozotala la mpe kosila oya kotémoigne témoignage baimage oyo tofilma tokolakisa bino yango na ndenge toyo ekomela tozala bien mpo na biso bana sa na kinya. Bon, juste un grand merci, hein, parce que même tous ceux qui a salé lui et locaux, faut toujours dire un merci. Par rapport, bon, je dis un grand merci à le gouvernement, parce que ça fait longtemps déjà que Zélé est de la vie. Avec la flaque déjà tellement ébélée, bon, tout ça, et vous qui vraiment les gars qui abîmé, coin petit coin. Alors, déjà, ton bas initiative, on a déjà boué, déjà bien déjà. Alors moi je dis merci. On est na part na ngai voilà. Parmi population ezali na bato mususu pe bazali ko sepela te na ndenge misala oyo ezali ko kendele.
nzela oyo batosala même pas 5 ans ebi kala mingi te uti obeba baye lisusu baosala bameme aventure basali pour adémission basalaki nzela oyo basali yango bien te po nzela eza canalisation mai bango bacanalize mai te ese nzela kotika batekase nyonso ezalaka eza bushi donc solution ya nzela oyo po balonga yango ifale batya tekase moko mopanzi okolakisa bango kamera batala tekase moko mopanzi kuna batya tekase mopanzi oyo nde tokomona eloko malamu esalama banda bacingolo batikaka ata mabanga nzela etikala kaka boye bakanga yango chaque jour pike bakonzi batanga mabusu na nzela okokamema baesikoka bango batuba mibale sokelisi ezoli mpo kokanga na mboka oyo moto alie mbongo leta mpo bopinili ye boboma ya ta boboma mpo tolingi basala babatito mpo bayebi kaka bakangaka bango soki asali mabe bakangi ye batie na prison babimisi ye mpo kolukela bango solution mpo babondo kotaka makala so asali mabe apa bimi awa akosala su meme aventure asala etua te nde moko tala nzela ngo boosala tala nzela boosala mai terase na eza bouche yo osala nzela Papa directeur général ya OVD awa population bazali kosenga pena kimbala oyo misala esalama pe eumela ayo ezala kaka babongisi mituki bandi koleka après 6 mois mabulu ezongi lisusu yaka nini akosala su meme aventure asala etua te nde moko tala nzela ngo boosala tala nzela boosala mai terase na eza bouche yo osala nzela soki okoti na marché Gambela eza na mulongo moko bateka kaka kisi ya bokoko Fiston Pero azalaki kuna mpona bino mboka na mboka ezalaka na culture nango mboka na mboka ezalaka na lolenge nango awa ndenge bozali komona boye tozali na wenze ya Gambela plus précisément esika wapi batekaka uniquement bakisi ya bokoko awa ezala ozali na maladi nini ezala maladi babwakela yo ezala ya mystique awa grâce ya bakisi ya bokoko o bozali komona ezala mabanga banyama banzete makasa ba mama oyo bakolukela solution pe obiki neti baje avec impact pe idéologie Lati mungu mfona baba panza ye alikisa mbele mama bobe ali mchopoti mai so sokolia mai na moto otumbie na moto komi kusi sasa na mafuta sote mafuta ale abaki ezokisa mtu eza pe esala mabele na ndenge kisa kobaka oyo naza mabele osala soki olongola eza bakiso na bamboka baequateur babakongo bata mboka so baye eyela biso oloa bokoko eza itile esumbaka neti nga mingi bato bayaka na banzete soki baye neti nzete oyo toza na ngongoli linombre na bisaka totokisaka donc toza na bakisi ebele mpenza eza important moto soki ayawa o azwaka solution te akozwa solution kisi elutaka nzela bangala so elutaka na Congo central so elutaka na bazamba bakingasa na suka toyambaka bato ebele bayelaka biso conscient en existence ya médecine moderne kasi batalisi ke oyo bango basalaka ezali héritage oyo bakoko batikela bango bakoza na maladi ya mbasu batinde na ndele te batindeka na bokoko mbasu batraite yango kana bokoko mpese batraite yango kana bokoko mambo ebele ka mingi etala pena bokoko mono te na mondele boye esimbi te batindi yo kaka na bokoko nde totraite mpona batindi bandima bokoko te bokoko bakosaka bato bokoko basala te bokoko ezala bien makasi ezala kokute na taki nga na yamba baka ebele mama talanga nde nazala me nanga bien nake ndako
nalongenda onake mosala nakomi na mosala tala ataki na so na mosala nakoyi te na supede ta likolo tala likolo fimbi tous ezani bataki nga na mayele nanga nzambe apesanga nasuka biloko na biso toteka ya bokoko nasalele bakisi na pesi ya bango na likolo mosusu abandi kolia yango akolia kimia mpe ekoti na nzoto pene dernièrement motunga ote kobenganga bapoisone mwana ye masisi kozakamena azakamena ataka na kute nango tabia eza poison kutebe eza poison okana ye mpe mayele nzambe apesanga swabo nasalise mamo test ya poison sala boye masisi kantuka ndenge olobi net eza poison esali penda boye swabo kana bino biloko na bisa bokoko swabo esangisa bozongisa boye mwana ntango amelanga 30 minutes abandi osumba kusante ezani bokoko omingi bakoyaka bandima bokoko te babaate makambokuta bakosa bokoko somoke ezali eza makambo ebele kaka atoletonti na suka ezali bokoko nde ezawa bokoko eza mayelo nzambe te mizapesaki kasi malgré savoir faire na bango bakutanaka mpe na badifficulté ebele ndenge batalisi awa ozala pena eza pe distrale oza pe distrale bakoyiba yo moto akaposa place ozala pe bafaiti na oso batamboka mpe baoya te moya mpe biloko mpe tozala na moya tokoma ozanga biloko mingi banda bamasuwa yaka masuwa ezaka bakokolo bachachi wana ezala biloko na biso kozika pinyengo mapasi makasi ezaka nde po dollar eza ya omata biloko komi cher ndeti biloko tosomba yango ntango tosomba yango na dollar te tosomba yango na franc mais sikoyo tellement dollar eza ya omata yango mpe mati sikoyo eloko elekelanga ya makasi biloko oyo eza ya mboka oyo euta ya mboka na biso moko ekomi kotekama cher lokola ndeti babiloko ezouta bapays ya libanda yango wana nde esala biso pasi mokonzi angokasa mwa akita biso ata dolar po tozwa ata mwa souffle tala bakosa bino te bakisi oyo esalaka mpe na ndenge ya kosakana te neti kutu na baprovince misusu awa na République démocratique du Congo bakisi ya mindele ekomaka te mpe ezalaka te bokoko na bokoko ekeyo biso eza mombongo babokoli na biso babokoli biso na mombongo bokoli na mbongo mama teki yango bana bie tozoya azolakisa biso lelo mpe nzambe asungi tozwi mabala na biso toki na bandako na biso mombongo ka yango lokako. Merci pour la confiance et fidélité. Vous savez qu'il y a une édition. Yamokola lelo bopesa merci na champion play Israël Mbuyo Azaki na sima caméra Voldi Ingituka na régie finale. Bama tabakita baba lukola mabelenga inabino tukutani lubi.